te dire quelque chose. Oyo Joseph Kabila sali buzoba kozanga mayele malgré toi bisoto ba autodidacte ngana autodidacte ya bien alobi na ye ndako na vana na Goma asomba yango na 1999 osomba yango na 1999 mais à l'époque na 1999 RCD Goma na ba guerre ezalaki kuna sikoyo ndenge nini yo en tant que général de gouvernement okende osomba ndako wana parce que baye na 97 na 98 guerre bandi ba Rwandais est raté mbala moko tango ba se replier ba créer guerre na Goma. On comprend na ba 2000 Monsieur Laurent Désiré Kabila akufi ndenge nini yo zo ki ta okende ko somba étant que fils ya Laurent Désiré Kabila. Marambo zoloba mageno Kabila zolobela Congo zoko maneti soudanisation to fausse soudanisation na Congo article ngo yango wana na écran alobia ngo pena na libre journal moko munene ya Belgique soko yo Kabila yo zolinga ozonga otikala avis to Congo ngo héritage batikela yo do yo 18 ans yo vandanga zalaka dictature te oya Fachine le logo mi dictature et puis Facha yebisi nani yango ke a continuer Facha za en plein mandat et puis Facha so ki a révisé constitution et ko déranger pour nanini yo rozali sous na pouvoir te donc yo Kabila et lo nini yango yo salaka te na 18 ans yo sala biso lelo papa otikela biso kuluna otikela biso ba makambo belé ya mabe obongisa te siko question mususu donc na 120 millions de Congolais malonga yo donc tout ça na Congolais musute o akoyi koya après Fachi kaka yo te Kabila okosi papa okosi osalaki tana yo ekoki to beta basolo mususu papa ba Congolais bazé belé et puis soko lingaki Congo olinga ko soutenir des ordres ya STT le rôle de soutenir des ordres ya ST c'est ko lingi Congo te c'est ka Facha ke na maramwa ninga zo kende. Comment yo qui était président de la République démocratique du Congo au cours na ba langage à division Migenyema le président ex-président de la République démocratique du Congo le père de la nation oya koloba keno ba Swahili moni banda boye côté ekomi Congo de l'Est côté Congo de l'Ouest ozaya bisote na kotangelo ba kombo baleka na Congo basala ba grati vundu ya kosakanati mais soki ekomi na point okabela Congo baseda Pierre Mulele oyebi oyoka kombo akanga Congo mobimba est-ce que oyeba ngo arenya na bandundu te aza mutu bandundu me arenya na bandundu te arenya na este bakisangani ba Manyema de Mulele mai et comme itango ya okabula Congo Migenyema aboya ba Congolais ba fungula matoi. OK. Joseph Kabila na armée rwandaise il se prépare. Il se prépare pour attaquer la ville de Kisangani. Au moni ba scénario tout ba Congolais bazomona bazoko kita ba longwe retrait militaire na Barubero Kiwanja Kanyama Kayonga soki Kanyama Kayonga Ruchuru eza lukuta ba Congolais il faut basa la mise en garde destination na bango de Saint-Ezalene Walikale balingi ba se pointer na Walikale parce que bazo sa sembla kokota neti Rwanda mais bazo bimela côté mususu ba Congolais basi ba comprena na yebisa kabino ke beaucoup chose commerçant aluka ngambongo aluka Congo te lelo bomoni na lobaka na bino azalanga na peuple te mutuana aventurier aza combattant aza résistant azoluka mbongo lelo mutu oyo obanda kofinga e miso mavondo miso boye Kabila yo bani lelo akoma mutu Kabila akoma okena tranquille akoma komisala bango tranquillement Mama Olive boko sabiso Kabila za mwana mzelo bokechu
ezalaka te soki Tshisekedi ayaka te me Kabila alingi atika Kagame avanda na Gombe, c'est normal. Ah ouais. Bongo oyebaki te ke Gombe mobimba wana nyonso Kofi alobi makambo ya solo akosi te Gombe wana nyonso omoni tout autour ya rivière de fleuve na Gombe barwande kaka nde barenyaka kuna okomona bazimakara bana na bango bana ya basoki Moïse Nyarungabo bana ya baoyo banani oyo mosusu azalaki ministre nani Bugera soki Rubero soki Bugera bana na bango bazalaka kuna nga nango lobaka na vie na nga Rambo keno vie sala gaffe ndenge olobi kaka makambo oyo olobi wana konyataka so na Rwanda te bato wana Kofi ke su Rwanda te akokende omoni soki tongo torate vie wana concert moins 500,000 soki omoni alingaka mbongo moto aboyaka mbongo aza te soki alingi akende Rwanda tosala ta cotisation vie kokende te soki bapesi 100,000 bakongole tusangisela ye ata ekoma ata 80,000 vie akende te parce que kovivre na sindi eza mpe makambo ya mbongo 25 ans plus tard, le groupe Makoma revient sur scène pour un concert exceptionnel à Londres au Dominion Center le 11 avril 2026. Ne manquez surtout pas cet événement. Ce concert promet d'être incroyable. La billetterie est disponible sur www.weezevent.com. Personne n'est prêt. Personne n'était prêt, effectivement. Voilà. Personne n'était prêt. Donc 5 dates d'affilée complètes, dont 2 dates le samedi, le jour même, 14h, 20h45. Donc mission accomplie, c'est historique. Merci à tous, merci à tous les Congolais qui me soutiennent à travers le monde. Merci à tous les supporters à travers le monde. Le 16 et le 17 décembre 2026, la Défense Arena. On a déjà date, donc on va jouer une semaine complète. Je promets d'organiser quelque chose au Congo. Je vais m'organiser. Je ne donne pas encore de date précise, mais c'est promis. Mais Nino Okolo pour la GTM Yadadjour pour la Congolais. Oh, c'est un message fort. C'est vrai que on n'a pas forcément ces rapports-là à se dire des je t'aime tous les jours de collaborer, mais en tout cas c'était très fort de la part de Dadju de dire ça devant des millions de téléspectateurs. Donc Koffi Olomide est une légende. C'est certainement le plus grand artiste africain. Voilà. Gims, je t'aime. Merci. Solo la vérité, merci infiniment. Merci à mon père, Juna Janana, ici présent, qui est la source un peu de tout ça. Hein, c'est mon père. La loi a changé en 2026. Aujourd'hui, on est obligé de passer un examen civique pour obtenir la carte des résidents. Dans cet examen, il y a 40 questions sur l'histoire de la France. Chez Sekir Academy, on va te préparer bien pour obtenir ton test. Appelle-nous, prends ton rendez-vous. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Kalamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007 plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne.
Très chers internautes, bonjour, bonsoir, merci pour la confiance et la considération. Bonsoir, vous avez à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube. Sur la Vérité Studio, chaîne YouTube, Oyo l'Arabiso, Vérité na temps réel. Lelo, naza face à Babé Massombo, général Babé Massombo, pire vieux, Oyo à soutenir Vision Nanga depuis longtemps. Tout le monde a une émission Kala, na hôtel mo, vous avez na quartier ni na ville ni. Na Tichy. La Tichy, ouais. Donc, tout le monde, si on a loué hôtel pour tout ça, la émission, mais les autres, tous en plateau, pourquoi pas toi analyser à ma 17e, entre 17e et Clichy. La porte de Clichy. La porte de Clichy, ouais. Na bébé hôtel, ouais. Bébé hôtel. Donc, tu as aussi musique à Vinanga, bon, il y a visionné Zara. Maman est allé beaucoup en abisso, il y a toujours accompagné de visionner, tu as mbakaye, tu as passé message les cas parce qu'il y a un mot quoi bandeko oyo babunda ka pona mboka na biso. Donc tout ça spécial émission to la constitution en mboka na biso et puis to lobela mo ba détail musu sortie médiatique ya les raïs Joseph Kabila to lobela ngo to moni pe tentative ya coup d'état pas et pas il y a première dame ya mboka na biso maman Denise to lobela mo wa tebe belé sauvons le Congo, tout ça on va parler de ça avec mon invité Babé Massombo général. Bonjour. Bonjour. Bonne santé Koloto. Ça va bien Miguenyama, ça fait longtemps. Il faut pousser un peu le micro. Oui, ça fait longtemps tout ça l'émission, tout ça l'émission Kala. Zamba sala na sepeli kaka avancement studio. Merci Koloto. Vraiment amélioration pour la première fois bah Congolais vous avez évolué. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Dans la génération vous avez changé ma canisse le jour au jour. Donc le Congo peut-être le lendemain et comme à l'école évolution. Évolution. Ouais, détermination, évolution. Ouais. Volonté, sacrifice, moussala. Encouragé. Merci. Hein? Tu vas au lobby bien. Tu vas au sala, bah émission na ba hôtel. Mais les lots na kuti bureau. Hein? Na komi na bureau ya Miguenyema. Na hôtel studio ya Miguenyema. Je suis ravi. Merci. Je suis très content de l'évolution. Alors. Vraiment, courage. Courage. Ouais. Bon, avant que la musique, n'enga tout bandana les camo bon ya baswahili. Oyo na yamagi kulu tuna biso kanga la machine de guerre. Après c'est un point de vue na baswahili faut lena bona lokenge, faut lena bona keba baswahili baza batute tellement sangisa ki baswahili nyonso et déranger ki communauté ya bandeko na biso baswahili bamusu basepeli na ngote ba episinga mige no à droite le bana biso mun makambo belé lo mais na réambier les sous pas retirer aboy ko retirer pour deviner les années le quoi congolais. C'est un grand frère que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a vaincu une partie de sa vie dans notre vie aussi parce que je me souviens de lui-même qu'il il avait découvert que je suis le frère de la femme du général Dang Ngokoli. Et le frère de la femme du général Dang Ngokoli, il m'avait dit une chose que petit, obitango tuzaka na boma, ser na zaka bien, ando kabila biso bambongo bani. Ser na zaka bien, c'est bien. Mais vieillard combat. Et puis à Epsenga yum to bien serait na combat mais boyaka ko sanga na bino. Vieillard combat tout ça la mamboka. Petit général azalaka bien. Mais tant ozolo bake baswahili baza mabe. Yo comme swahili. Ah ouais. Moi je suis de l'Est. Ah il tombait bien. Nazali Mutamanyema. La femme du général Danga, c'est ma grande sœur aînée. Mon Swahili. Mais tant que Yazolo Bake, Baswahili Bahamabe. Mais à l'époque, tant que Kutanana, Vienanga Kanga, la machine de guerre, je l'aime beaucoup. Hein. C'est mon grand, je l'aime beaucoup. Tokutanaka tout le temps. Tokutanaka vraiment tout le temps. Tobenganaka même. Tant que Zolo Bake, Baswahili Bahamabe, Foyana Lutu, Moulaï. Bon, moi, si on a un autre bon, moi, c'est le général Danga Ngokoli. Azamou Swahili. Au moins, que ça ne va pas dans la tête. Le tribalisme, c'est pas bon. Je sais qu'il est Moulouba. Ils sont au pouvoir aujourd'hui.
Ce n'est pas ça. Félix n'est pas tribaliste. Vous pouvez améliorer l'histoire, Félix, machin. Non, c'est l'entourage de Félix qui sont tribalisme. Et on le sait, et on le dénonce. Parce que Félix a vaincu avec des... Félix, c'est un Quinois. Yangwana Omoni vient à la machine de guerre, il faut aller à retirer parole. Mais à beau, il y a les cas déjà. Te à roleka. Au moins, ce que tu as à roleka. Aïe, c'est que ni nga mutu na mema ena combat. Mais à boya. Avana roya. Na ibsu avana ya ba marche, mais ça petit masomboya ka. Na omoni nga atika na ekuna. C'est un bon soldat. C'est un vrai militaire. Il ne peut pas s'afficher. Il ne peut pas faire les civils comme nous tous. Malgré moi, je fais quand même. Mais pour ça, il soldat. Tenga na exerça, te bango ba exerça. Ah, ok. Nga na kenaka formation na kimaka. Ok. La différence est zalaga ya moto yo a sali armée et il exerce. Et na moto ya ke formation a sali na ngote ya zungi na palais. Moi, j'ai mes neveux qui sont là-bas, ils sont des capitaines, mais ils sont bouloté. Ils sont bouloté. Atanga Bachika, licencié, à côté de formation militaire, il y a un capitaine. Viens à Okenangate, non. Oh, putain de ni. Ndemo, ngamo pena se retrouva. Et ça, il y a Kei, na Vande, na Beti, 9 mois. Et pas colonel et Kete na Seta. Na Kei pas na lui là. Na BTP formation na zongi mais na kenaka bouloté na boya na vanda na pale na staff na bajise momba kuntachi bombasting. Vous comprenez? Tu vas na biso na ville to tambola na biso na voiture mais na kenaka na bouloté na boyi na osarangote. Mais bango kangala machine de guerre c'était un vrai militaire. Il a fait 2 sections. Il est commando. En même temps, il est entré dans la police, BRCRS. Parce que la race qui va commis na poste à Bambongo, ba kota kana ba unité où ils approchent na ba civil. Parce que on les a ba traquage. D'abord, on sous na ko détailler ngwate parce que honorer bangote pe honorer ngate. Donc c'est un vieux qui doit passer au plus vite possible na mission na yo à retirer ba parole wana. Et ça bien été pour la République. Très bien. Mais koyoka ndeko na biso oazarana abokechu komanda iso ninga fingi alobaki même na émission mona yambaki afingi ba mama na téléphone on nous analyser nini pona afingi nani afingi kangala machine de guerre ya mama tout ça parce que à traiter Esso étant que Tanzanien. J'ai suivi un peu. À traiter Esso comme Tanzanien. Non, Esso n'est pas Tanzanien. Esso, c'est un Congolais de chez nous, de Maniema, de tribu de Bakusu, de Kibombo. Il n'est pas Tanzanien. Il ne faut pas confondre les gens. Non, Esso est Congolais. Esso est Congolais. C'est un vrai Congolais. Très bien. Bako traitaka batu bongo te. Bako changeaka identité à mutuka kana sentiment ezuyo parce que c'est peli na makambo peut-être à l'obité. C'est comme si moi aussi on m'avait traité de Rwandais. Moi, je vais vous donner mon identité. Je suis fier aujourd'hui. Ne bablo mususu, na émission mususu, na ko révéler bino maka mususu, yasika. Oh ba yeba kate ba ko yeba identité nanga très bien. Parce que j'ai suivi mariage moko du siècle uti ko salema. Mariage wana salami, mais je me suis retrouvé dedans sans le savoir. Muto abali, mais à la fin du compte, toi, famille mokonaye, mais toi narate. Ba tunde ba benginga na ba famille ba benginga lobi mais ndeka ni mona na mariage te. Ba ndeko nanga nyoso bazalaki, mais ngawe nazalaki te. Ah na poto d'Afrique. Afrique. Okay. Voilà. C'est dans na poto moena ya te mais ma famille tout complet c'était là. Mais aza mwana star moka munene. Voilà. Na mwasi moka munene na mboko na biso. Mais
tokodéveloppe yango nsima todéveloppe nsima Voilà. lelo nde oza wana obangaka mpe kozonga congo oza na baplainte peut-être bacommunica babenga bayebisa ke non okiti na njili c'est pas le baokanga moment. yo ou bien yo moko Non, obisa nalingaka epai te, na- c'est pas le moment. mais oza na problème te na justice na Non. congo Parce que je sais pas qui va me traquer là-bas. Personne. Parce que celui qui est au pouvoir, c'est mon grand frère. Mais parfois, on n'est pas d'accord. Na Babylone comme sous ça na Congo par rapport à. Mais je pense pas que avec le pouvoir de Félix, je vais être enquêté. Non. C'est parce que moi-même, je vais toujours dans l'opposition pour donner des informations réelles et à temps réel na makambo ezoleka na mboka na biso na ndenge pouvoir ezotambola na ndenge motema na ngai elingaka mboka na nga yango omoni nazalaka toujours na côté oyo ya peuple. Très bien. Mais tentative mo tosala makuna to moni ba vidéo to yebite pona mama Denise ozo analyser nini eza nani à cause de la sima ya makambo ba tentative pona première dame ya mboka na biso mama Denise. C'est prévisible. Eloko wana nyonso ezosalema lelo na entourage ya Félix Tshisekedi avec tous les accords qu'il a fait, tout ce qu'il est en train de faire na mboka na biso, hein? Ya mabe na malamu. Ya malamu na koloba, ya mabe pe na koloba. Félix aza ko démanteler réseau ya ba Rwandais na kati ya mboka na biso. Malgré il est venu par ces réseaux, parce qu'il faut tolobaka oyo esalamaki liboso. Vaut mieux commencer mal et finir bien. Ce que Tshisekedi, il va continuer comme ça, de finir bien jusqu'à la fin de son mandat. Le peuple congolais va lui garantir la vie et la prospérité de sa progéniture. Bana ya bana na ye, baozala bien. Parce que à kotaki na ndenge to yebeli, mais aza ko démontrer ba réseau ya ba Rwandais na kati ya mboka na biso bako sepela na eti soki ba raté bako raté mwasi na eti soki ba raté Sekedi bakuta na mwasi na bako bomaye. Donc eza pena donc ba tout le monde ba vengeance tout le monde ni eza mais Paul Kagame na minute oyo aza leste eza réseau ya longue haleine ebandi na Uganda ti ekoti ti na Rwanda ti eza ba réseau. Il y a même des pays mosusu na kotanga ba kombo te parce que pour la sécurité nanga ezali long chemin ezali place au mongo ezo couler comme de l'eau soki bokomi ko démanteler yango boko bikate soki ba raté Félix Tshisekedi bako attaquer mwasi na ye bako attaquer bana na ye bako attaquer famille na ye mama na ye bandeko na ye. Il faut bazaka prudent na makambo na nyonso. Nga na lobaka bosembo nga na kotelaka mutu te na monaka oyo esalamaka. Et ce biso ba Congolais ti lelo nde tozo koka ko tracer ligne politique na biso te réseau sécuritaire na biso te toza kaka kofingana koloba na mabe kuba ezanga mutu na makolo. Non, chaque pays na moment oyo bakomi kosala politique na bango. Donc to canaliser politique na biso les hauts et les bas tozaka wana mais biso na nte lelo exemple les amoko muke na ko pesa bino Iran devant les États-Unis vous moni babomi chef de l'État le guide suprême il n'est plus là, le chef de sécurité il n'est plus là, mais bazali moko ekwite parce que ba canaliser qui raison à bango. Mais pourquoi pas nous les Congolais, on n'arrive pas à canaliser notre réseau politique à nous intérieur ya biso Congolais. Jusque là, toujours mon angote, toujours kakana ba rivalité, ba banalité, ba concurrence inutile. Ben les gens qui sont venus prendre le pouvoir chez nous, les gens qui sont venus nous envahir, parce que canaliser makambo na bango po botela biso mboka. Mais biso tozaka na nuisance, tozaka na loisir, tozaka na ba bêtise.
Ce que je vous dis, Miguenyema, nayebi te soki okoyokanga mabe, mais eza na chroniqueur na chroniqueur mususu au lieu s'intéresser na mboka na bango, avenir à bana na bango. Non, ils sont toujours dans les bêtises. C'est pour cela que je vous dis, cette femme-là, Maman Denise, peut-être, ce n'est pas au hasard, l'attaché militaire, il y a l'ambassade de Rwanda à se retrouver devant la porte. Il y a Hôtel Naé. Quelle coïncidence. Vous n'êtes pas invité. Vous n'êtes pas à la même étage avec la dame. Et même si vous êtes à même étage avec la dame, vous se retrouvez devant porte Naé. Au bon numéro dans la chambre. Surtout na poto, tu vas dans la chambre d'hôtel, tu as le même couloir, même 50 chambres. Mais balobi 510 ndeyo. Donc on se retrouve dans 529 t. Ata soko komi tango otala, ozongi rapidement na chambre na au bungaki, ozongi directement na chambre na. Bakuta yo ozosala neti ko fongola, mais ça ne va pas. Mais tozo ngo na loisir, ba mutu mususu bazolo ba ezala ngo ba fake news, ba arrangement, mais non. Mais non. Tout ça avec le mususu sérieux. C'est ça. Très bien. Mais les Cambodgiens, la constitution, point de vue, la constitution, il débat changer, tout la constitution là pour nous. Non, Miguenyema, je veux t'expliquer la politique. Tikelangai, tika étiquette ya combattant. La nangai na étiquette politique. Très bien. Voilà, je vais m'exprimer. Miguenyema, la constitution, on ne les change pas comme ça. On ne les change pas comme ça. Bolari Bolamou qui va changer la constitution est comme banalité. Et comme une république bananière. Il y a des normes à suivre pour changer la constitution d'un pays. Et à Tekola, le Lamou qui a non. Est-ce que depuis Makambo, la constitution, le président de la République a s'exprimer par rapport à la constitution? Non, non. Alors, Bozo Bangane. Le président de la République, non, a lobby. Ce qu'a lobby, tu vois que ça la analyse, on a Platon na yo. S'il y a des fous du roi, Bazoleka, Bazolo Banabango, c'est pas notre problème. On attend le jour, le chef de l'État, il va passer devant les deux chambres. Il a droit de demander aux deux chambres de changer la constitution s'il y a quelque chose qui le bloque pour qu'on avance dans notre pays selon la conjoncture actuelle de notre pays. Il a le droit de le faire. Mais les recours, c'est au peuple. Si le peuple accepte, le chef de l'État aussi, il a droit de révision de la constitution s'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à la conjoncture actuelle de notre pays. Par exemple, le sol et le sous-sol de notre pays, ça ne peut pas appartenir aux personnes, entre guillemets. Par exemple, une personne qui peut rester toute sa vie comme sénateur en vie, ça n'a pas de sens. S'il a fait des crimes, s'il a tué les gens, s'il a volé, il faut qu'on change quelques articles. Mais il y a des articles aussi qu'on ne peut pas changer par rapport à la démocratie. On ne peut pas tuer cette façon de vivre de la démocratie-là, qui est là actuelle. Tu vas boycotter en côté. Tu vas boycotter en côté pour avoir sentiment il y a une personne qui est au pouvoir ou qui n'est pas au pouvoir. Tu vas lukande à modifier nini mboka na biso évoluer. On ne cherche pas à s'éternité au pouvoir, mais on cherche à évoluer notre pays. Je suis autodidacte, hein? Je veux faire quelque chose du bien. Na voyebi sabato batanga mingi bayoka biso. Makamususu batumsu baolo bana yangote. Si c'est que dina dans se proclamer. Il est encore dans légitimité de son mandat.
tozela mokolo oyo ya koloba ide na ye eza nini par rapport ya mboka na biso nde tokobanda kojuge ye nano alobi te soki soit azotinda bato baateste non tout ça reviendra au peuple nde moto azali détermination ya makambo nyonso na mokili oyo ya se mais nde baoloba ti na 3e mandat ozoyoka quand même wana eza bafou du roi. Je ne peux pas suivre. C'est des fous du roi. Il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de rester au pouvoir, qui est le président de la République. Eux, c'est la ministre, eux, c'est la nani, eux, c'est la nani. Ceux qui le loba lobe à longwa ici kana à rolongwa. Mais mutuo ba vota ezakaka président de la République mutuo a droit au peuple. Ministre ko le lobby. On s'en fout de lui. Ba continue de tester. Biso ba grand prêtre ya makambo tokolo bango te tokolanda te toze la président de la République à s'exprimer tant qu'on s'exprimer de tokopesa ba avis na biso proprement et puis azana droit est-ce que epi azana droit ni ya ko senga na 2 chambres va changer constitution va changer non va changer constitution va revoir constitution va revoir ce qui comme changement de constitution il faut qu'il y ait un référendum. Peuple, il faut aller qu'à un vote pour accepter changement la constitution et à te qui au non ça ne passera pas comme ça et puis il y a des articles même ce peuple endémie il y a des articles qui ne peut pas changer il y a des choses comme exemple bon je vous donne un exemple pour ne pas détruire la démocratie par exemple, je vous donne. Le président de la République, l'article 220, cela veut dire que le président a droit de faire un mandat, plus un autre mandat, et puis, 2e mandat, il n'y a plus le 3e mandat. Wana eza ekochangeamé te kaka pona sentiment ya mutu moko boye. Non. Le président a 3 mandats. Tu as 3 mandats. On a des simba nyonso. Simba nyonso mais amamusu simba te. Ce faut simba je pense que c'est ça. Hein? Ce logo pour modifier ou changer. Ce logo vraiment faut simba dire ngono. Te. Ah. Pour ça la combien de mandats 5 ans déjà. So ba plus 5 ans au salaire logo. Sur 5 au salaire de côté. Avec la guerre, le problème n'y sur le Congo. Mais ils ont un problème à peuple congolais. Moi, je suis peuple, lui, le peuple. Peuple a payé sur 5 ans. Avec sur les 5 ans, qui guerre, qui la moutoum sous. C'est un problème là. Mission, na marambo nezate. Oh, mission, mission, ça l'a raté. Mission ni. Et comment mission vient Ngwanda, loba nyonso. Aloba nyonso soko koti na mission no okoma na mission ngwana no yo muto te kamboka donc se vaut mieux céder oui bi mateke yo muto olingo kabula parce que Kabila lobini oui makambo Kabila lobi na prendre non koluba Kabila lobini ni ba soyi uno wa troya na nango ozalango voilà donc voilà. Donc, ceux qui ont commis la mission, donc, ils ont encouragé. Babylora Moutouana. Moutouakou Tibiso Namboka. Mais, sortie médiatique, il y a les mythes, les légendes de Kofi Olomide. Pour ceux qui fâchent, mais Kagama, comment on va dans Gombe. On doit analyser sur cette histoire. Voilà vraiment. Ça n'avait pas provoqué, opposant. Non. Il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Il a vérité. Na ndenge na ye, nenga avisé na ndenge na ye. Vérité sur na ndenge na ye. Mais na ndenge tala mutu na vision na ye. Omoni viwana. C'était manipulateur. Avienanga. Kofi vient. Asola na ye na téléphone, na sola na tuna ye, uzana na sola na ye makamnyoso. Wana makambo beti wana na yebi place azokende. Azui déjà au moins dans 6 émissions wana amataki kuna nan Kofi oui azoga enda kuna kuna wapi wana na yebi ndenge masolo tambula na moni photo te kuna wapi ozokanisa ma mususu ko bebisa relation avec nangate olingi ozotinda nga na petisa moto
tango kobenga est-ce que ndenge na tuni yo question na tindi yo mais na nde batunaki Kofi pas journaliste Kofi apesi point de vue na ye ape na tuni yo point de vue na nani est-ce que pena ya solo soki faci te mais Kagame akoma vanda na Gombe eza nde explique biso faci ayibaka na ye te maloba na eza bongo faci ayibaka na ye te soki vraiment ye azalaki te vraiment oyebi ke vraiment Paul Kagame alinga azala awa na Gombe déjà parlé awa na Gombe déjà ivanda nde tolobaka te vie mamni nozoloba c'est faci ayibaka te ici bomuna traçabilité nakoyebi so eloko moko mingi nyama omoni immeuble ya faci yoka kolobisanga ayibi atongi wapi kolobisanga bêtise te yoka kolobisanga okopuse nga na babêtise te je ne gère rien en République démocratique du Congo je n'ai pas de preuves ya vol à qui que ce soit mais par rapport ndenge investissement nde tozoyoka ndenge mokili ezotambola ndenge makambo ezokende nga nalobi na ngai eloko te nalobi kaka gloire à Dieu asala baprovision na ye ya bambongo na ye asala omutema na ye nalobi basala omutema na bango elingi mais mandat ya l'État ezaka mpe na fe nango. Le reste, moi, je ne connais pas. J'attends les jours de la fin de son mandat pour tout ça, Bilanaïe. S'il a volé, c'est l'État, les cours des comptes, qui va nous donner des preuves. S'il n'a pas volé, c'est le cours des comptes qui va nous donner des preuves. Moi, je ne suis pas un juge. Na sala rappel dans l'État, na matricule petit. Moi, je jugé que chef de l'État Ibara. Mais aza na salaire na ye akosomba Rolex à 50 000 euros à 200 000 euros ça n'y na mwasi na ye y a pas de problème akotonga ndako parce que na Congo si tu es devenu déjà chef de l'État okotonga même immeuble oyebi yango très bien voilà donc nakoloba te ke ayibaka mbongo mais nga ngolobaka na vie na nga le rambo que no vie sala gaffe nengo lobi kira makambo lobi wana kunyataka suna Rwanda te point batu wana Kofi ke su Rwanda te akokende omoni surtout nous to raté vi wana concert moins 5000 soki omoni alinga mbongo mutu aboya mbongo azate soki alinga kende Rwanda to sala ta cotisation vie ko kende te so ba pese 100 000 to ba congolais tout sangisela yata et komata 80 000 via kende te parce que vivre na sindi ezape mbongo bongo zo ebate sindi akoti na liso na biso ndeni mais azana mwasi ya jeune esa bling bling Kofi pa na mbongo ebele azaka na mbongo ebele mbongo omoni mutu aboyaka mbongo azate Kofi mbongo azana ngo sindi akobona yango lelo petit 10 ans pe ko kisilité tikali na mbona omoni entrée il faut ezaka tous les jours na jeune fille azana jeune maman te jeune fille. Donc, Kofi interdire na Rwanda. Na Rwanda. Na yebisi vie ameka kutu te vie ozwa ya c'est pour toi. Yo yebite mokana c'est pour toi. Yo fele gratuit. Donc, bonne émission na Kofi Saraki a roke na Rwanda. Vie na pekisi nga peti na ebabe masombo na so asala émission na Lingala ba Rwanda ba okionde. Bon ba Rwanda to ba Lingala bizimakara ba Lingala. Nani général bisengima na ba Lingala. Ba fie belé ba Rwanda ba botina ba na Congo belé ba na bango Lingala. Lingala lo ba na Uganda na Kigali. Est-ce que ba Lingala lo ba na Uganda Lingala lo na Kampala baloba Lingala na Uganda baloba Lingala na Bujumbura baloba Lingala na Tanzanie baloba Lingala. Mais ce que ça na communauté ba communauté na ba Tanzanie mususu baloba rango na ba Lingala comme na langue internationale. Ce qui mutu ayoki yango te ake ko sala interprétation même ordinateur
et comme ça la interprétation mais ba casque écoute le lobby ba casque mais voilà et ça toko lobby na lingala et transmettre na langue lingi Kagame a saisi makambo lobby ayoki de kofi mais oui ouais omoni vie wana conseil na PC gratuit Sandra Kazadi Sylvie Munyonge Masananga yebisa vie hein baser nanga nyonso boyebisa vie a vraiment abosa na nzela ya Rwanda parce que bakolingela eboule na modèle nyonso ozwa poison climatiseur ya dra ya makambo nyonso bato wana basaka bien te parce que afungoli bakongole eloko moko boya sika abi soki Tshisekedi ayaka te mais Kabila ninga tika Kagame avanda na Gombe c'est normal ah ouais bongo yebaki te ke Gombe mobimba wana nyonso kofi alobi makambo solo akosita Gombe wana nyonso omoni tout autour ya rivière de fleuve na Gombe barwande ka nde barenyaka kuna omona bazimakara bana na bango bana ya basoki Moïse Nyarungabo bana ya baoyo banani o mususaki ministre nani Bugera soki Rubero soki Bugera bana na bango bazalaka kuna quartier wana nyonso côté ya Gombe kuna na se côté ya messe des officiers romona congolais et comme à Rwanda ba osala footing na tongo kofi alobi makambo solo pour amona eza lokuta te eza mpona nini Félix na diplomatie na ye parce que nga naza moto ya peuple nga nazaka nanga moto ya motu te basali makambo na bango baosala interdire pe résistance ya barwandais na kati ya ville ya Gombe na République démocratique du Congo. Très bien. To chité na dossier ya Kabila sauvons les Congo. Sauvons les Congo. Tout le monde même bande économique mingi ba combattant bazana ba ko assister, n'importe ceux qui assister, ceux qui bazana kati vraiment il y a vision il y a Joseph Kabila au ex-président Mboko na biso. Sauvons les Congo to on pas continuer to qui on sou pas na projet na vision na et puis la sortie médiatique na ya sali il paraît Congo fait comme habité il peut se soit précision il y a une question pour une précision question est abouille Congo faut comme mi ba diviser diviser na ndeni côté est et comme Congo mususu bispe côté to comme na Congo mususu ah bon yo tali sortie médiatique na la na été aventuré na été et puis na tana été. Bon, en gros, souci mingeza kokabola Congo en fait, si on comprend bien. Vous analysez sur ça. Na kobanana na ba masananga oyo ba rejoindre sauver le Congo ya mutuano to otanga kombo. Raïs Joseph Kabila. Joseph Kabila. Na kobenga ye na kombo ya lingaka. Po kombo ya ye moko aboya yango. Oyebi kombo na ye oyo ya ye moko. Politique namba Joseph Kabila. Mais na obenga siko na ndenge ali. Omoni soko ye na mboka batu. Oye na mboka batu. Bigini ma suis sérieux. Mboka na batu, mboka batu na kombo ya papa o ba congolais balingaki mingi. Kombo ya Laurent Désiré Kabila. O s'infiltrer na yo okoti na mobimba batu bandimi ya mwana rais. Mwana ya Laurent Désiré Kabila bavandisio na poste wana oyo papa na yo okosala makambo oyo papa na yo abana kosala même plus que oyo papa na yo alingaka sala preuve ane tomoni na Iran babomi papa na le guide d'aujourd'hui azosala makambo plus que papa na ye azoboya tout oyo ba américain bazo proposer vrai ou faux. Vrai. Mais ndenge nini Joseph Kabila fils ya Mzee Laurent Désiré Kabila na benga na kombo ya lingaka babomi papa na yo pa ba Rwandais mais tu as laissé tous les Rwandais régner dans notre pays
Tu lui as donné toutes les possibilités. Babizimakara, banani, bazalaki, barubero, banani, bamwisi nyarngabo, bazor régner comme des maîtres au Congo. Les gens qui ont tué ton père. Cela veut dire que Yosa ya bisoté. Au monde na Congo, y compris mon père à moi, baleka na Congo, y compris ma père na yo, baleka na Congo. Mutu ayaka na décision ya ko diviser Congo, baboyaka ye. Eza lokola na Bible baloba mwasi moko ayibaka mwana. Mukolo mwana zoluka baye koloba ke mwana ye mutu ayiba aloba nini? Abi biso nyonso rate to boma ye to kabule katikati. Me mukolo mwana alobaki nini? Alobi te bopesa ye mwana mobimba. Akende nango. Na olinga mwana nga akufa te. To pasole ndenge nini? De place baye baka mukolo mboka. Comment yo qui était président de la République démocratique du Congo, au cours d'un langage de division, Miguel le président, ex-président de la République démocratique du Congo, le père de la nation, oya koloba keno baswahili moni banda boye côté oyo komi Congo de l'Est, côté Congo de l'Ouest. Oza ya bisote. Na kotangelo ba kombo baleka na Congo. Basala ba grati vundu ya sakanati. Mais soki komi na point okabela Congo baseda. Pierre Mulele, oyebi. Ayoka kombo. Oyoka kombo. Akanga Congo mobimba, est-ce que oyeba ango? Arenya na bandundu te. Aza mutu bandundu me arenya na bandundu te. Arenya na este bakisangani ba Manyema de Mulele mai. Et comme il tango ya ukabula Congo Migenyema aboya. Gwenyi Christophe al Kabola Congo azwa kisangani banini wana et comme oriental. Et comme tango to comme sango ka République a bote. Colonel Sumialo na otanglo ba kombo. Général Mbumba Nathanael akanga katanga mobimba. Ceux qui comme makambo ya kokabula Congo habité. Comment yo Joseph qui a régné pendant 18 ans chef de l'État du Congo, tu peux donner des propositions comme ça? Ba Congolais ba Hollandais bande konanga ba bokechu ba eso ba tutu balandi siko eso a se retrouver na LDS nani Bokecho se retrouver na Mbandaka na RDS et quel par rapport à makambo ezoloba au côté le Swahili et ça n'a sens. Ce type là n'est pas de chez nous. Aucun Congolais qui va accepter les divisions de cette carte là, aucun Congolais de vrai et de nom et de son a kolinga ngote soko modi mutu akomi kolinga Congo e kabwana aza Congolais te. De ban parce qu'il y en a balien et y en a balien mususu Migenyema na goye bisayo balien mususu ezali balien moko tribal eza balien esangana ba makila tribuna tribu ba chef na bango ya kala à l'époque basanganaka bapesanaka ba makasu bapesana ba mbongo bapesana ba basi yango mona Congo e kabwana kati ezana balie mususu mona roi moko ya bandundu akenda kobala na roi moko boye azali na oriental roi moko boye azalaka na Kasai occidental bakenda kobala na roi moko ya Shaba babota bana basangisa biso. Siko yo lelo Joseph qui n'a jamais grandi dans notre pays bato mongo minene baleka ba memba saolona badokolo baleka wana bakatebe katoto bazali wana bazana balare ya danger baya na idea ukabula mboka te me kaka yo mwana obuta misoki na ba 70 awa oya na idea ukabula ba ancêtre oya na bulke Congo kabona katikati. Ce qui est bizarre, je vais te dire quelque chose. Oyo Joseph Kabila Sali buzoba kozanga mayele malgré toi bisoto ba autodidacte ngana autodidacte ya bien alobina ndako na vana na Goma
asomba yango na 1999. Oh. Osomba yango na 1999. Mais à l'époque, en 1999, RCD Goma, na ba guerre ezalaki kuna. Siko ndenge nini yo en tant que général de gouvernement, okende osomba ndako wana. Parce que baye na 97, na 98 guerre bandi, ba Rwandais est raté, mbala moko tant ba se replier, ba créer guerre na Goma. Vous comprenez? Na ba 2000 Mzee Laurent Désiré Kabila akufi. Ndenge nini yozo ki ta okende ko somba étant que fils ya Laurent Désiré Kabila. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto neveyevite. Yaka, tokisina metro, chateau ngutia daka yau. Daka yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bina kula metro. Papa tabu kolo boya takuta kutamsanga. Bisa ngaba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche. Tozo lobela makambo ma tampon ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Minaye pour na kolongola ba tampon ba maman, ba nduta ba maman oyo baza na besoin osala taille pona kokita mamumu. Ba maman oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalingi azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa. Ola vimba. Non. Yo somona te. Oh la camotte. Eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kotiki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa le poso produit oteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele
awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Boya tenango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo ngo kala awa toza boya tenango Nicole Malonga fils du président de la République na 99 tango guerre ezalaki yo sombi ndako wana place à ovanda lelo na Goma. Et l'erreur monumentale qu'il a fait encore, un chef de l'État, ancien chef de l'État et président honoraire de la République démocratique, tu te retrouves dans la zone de rébellion contrôlée par les rebelles qui viennent de Rwanda. Ba Rwandais ne ba alimenter la rébellion wana. Et yo obanda ko combattre ba Rwandais. Combat ba Rwandais ba kangi yote parce que otiaki bango mal à l'aise période babanda ko linga ba botola Congo yondo zaki chef de l'État. Obanda tinda ba arme obanda boma bande ko na bango mais ba kangi yote osana Goma tranquille. To yebi biso nyonso na kati ya République démocratique du Congo, Goma est entouré avec des militaires rwandais. Mais yoza en sécurité. Bien ça ne va pas. Bokechu Eso, Pichu Shomongo, Selezino, Bobenda film. Bozana engrenage oyo, boyeba ki angote. Il faut koyeba ko tanga politique à Congo. Okay. Soko boyebi ko tanga politique à Congo te, bokokota na embrasement moko ezanga mutuna makolo, bo se retrouver dans la merde. Il se retrouve maintenant dans la merde. Moutou besoin soutenir, Azana posa diviser Congo en deux. À la soudanaise, selon lui. Il y a Kanisi Soudan et la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, tu as 550 tribus. Nous avons au moins 50 religions. Nous avons catholique, Nzambe Malamu, Manani, Banani, Tokabo Nakati. Je me suis dit que c'est pelité na comme nanga muto nzambe malamu itani ngaka. Mais na kuzu na moi copine nanga moko catholique. Na vandi boye na chéri nanga musulman et lobela ka biso elokoti mangambu twana linga sala wana e simba te na Congo. Congo ikabwana te pona ba bêtise. Congo jamais tokotika la ukabwana pona ethnie. OK. Même baluba lelo bazo renye ba mataba kita toko kamwana na biso te ba Rwandais ba renye to kabwani te ba manipuler to zalika bomoko. Congo restera uni et indivisible. Toko tikala jamais ko kabwana. Omoni biso ba congolais ezali peuple de Dieu. Biso monde to meye barate. Parce que nous sommes le seul pays au monde. Tant que tu as banzela, même Mingenyem, est-ce que depuis na ebio na sena tuna ikolo na yo? Non. Ngaku na ebio yo lelo. Na yagande na ke papir nga migi. Et puis soko bengi nga atana mini na répondre yo. Si tu as quelque chose, même yo soko bengi nga c'est comme ça nous les Congolais. Un vrai Congolais, il est comme ça. Il ne demande jamais la nationalité, ou jamais tribu. Oh non. Même na boulot. Mais comment une personne qui est venue nous trouver dans notre pays, abotamini banda, malgré basale biso ba kalkatiro abotamina soke wa bora lukuta. Au coli li bando c'est mutuana azo ko manipuler ba congolais a diviser biso Congo e kabwana tiape mundelu na ye et si ka bakoko na biso ba leka ba kaboli biso te bato a danger kimbangu aleka akaboli biso te ba lumumba leka akaboli biso te et comment il s'appelle le président le premier président de la République démocratique du Congo le M. Kasavubu akaboli biso te Kalonji Mulopwe akaboli biso te nani comment il s'appelle Ngousa Karlibond akaboli biso te Chombe akaboli biso te kaka Joseph kaka oyo na mbula moko na ye akabola biso di ngana eto bandi baga na zongeli komba
yora mundu kinyo bandela bagana na ngana na mundu ka maloba oza su ebelete na lobi boza ba suku ba komina pa kabila na lobi na yo omoni batwana tu ba kena baba fachi omoni batwana yo tikala au compter misapi na lobi tikala au compter misapi je suis les chouchous du peuple congolais. Oui, bien sûr, on sait mais nana ko accompagner au bundisa kabila yo tu ngai peuple congolais. Oh migenyema peuple omoni peuple congolais aza très fort koleka Kabila koleka Félix koleka batunyos. Oui, pourquoi ngai na rabo parce que je suis amoureux du peuple, je suis amoureux de la République démocratique du Congo. Là où il y a la vérité, je dis la vérité. Et là où il n'y a pas la vérité, je dis non. Au moins, on a terminé Kabila. On a terminé Kabila parce que Aïna Boussoba. On a des bêtises. Ceux qui ont maillé à celle 18 ans, et au moins, une chance à jouer. Peut-être qu'on a la vie dans la Ozouangote. Comme chef de l'État. Bon, au moins, action de zèle. Et comme qu'on bung ça y est, makanisi. Aussi comme chef de l'État. Il fallait qu'il passe se retrouver dans le cas rebelle. Il fallait qu'il aille na kina beloko na ba mongo na yi. Ngana peut-être nous avons repensé nga poste wana te. Ya komi préserver pour na honneur bana na yo. Mais le koso olingira ozonga na ozonga olingo beta mundelu lokola Moïse au Kabila Congo. Oh Joseph yo mwana muke bongo oh makamni no sala wana. Faut comprendre. Message nanga na otinda direct Joseph. Mais oyoka Joseph comprendre makamususu ko soko so komi na vie kolinga raté osala aller retour comme melo liwa osana okikonki te yo kansi ba congolais ba obanga na bango yo te osana ope loko te congolais nde alongola père oshina rambo nini ngaso tutie na Joseph na obeta okomi na makofi ndeni ezaka bongo so mona za fene Yozo mona za fujibu quoi. Hein? Ndo mona ke bongo mona ke mutu alemba. Omoni ta asaka ba biloko na wana. Wana za ba biloko moko batikela ka ye pour comme chef de l'État mais face à face. Na rolia ye oyebinga te. Yo yebinga te. Oyebi comme ba benga na bomwana Samson. Oyeba ngate. Ngana na makasi ya ba sporti. Ngana makasa obotama. Et puis na balukaka. So kanga data lelo so komi danger kotinga boluka komani mukonga koba to fana biso papa omoni Joseph turo so ga meki na obeta na okitele na Goma na obeta kini kuto bango kitebo na okita nanga kinte parce que j'ai pas besoin oui pourquoi na olinga okita kinte parce que je n'ai plus na otalabe okesani. La vie n'est pas propre. Comme ndenge na tikango. Là t'as raison. Na okesani parce que ngana bimana kin ya propre. Bablo mususu yo sala malelo ata batongi ba immeuble comme iso kinde nini non. Le Kinshasa n'est plus comme avant. Les gens sont inondés, beaucoup de gens, les gens on se connaît plus, je n'ai plus des amis. So na vandi na ngara boye. So na posa masa na ngamongo na bengi kado katumbwe. À la Belgique. Si on a la masse dans Tabu Khashoggi à la Canada. Oh, si on a la allez bisous à la Belgique. Bon, bah tout ça ti. C'est que j'ai grandi avec. Si on a vu Saïdi Kikunda, Azana est sur en Allemagne, sur en Belgique. Attends. Je n'ai plus de personnes et ça, je suis plus intéressé, mais vaut mieux la défendre Congo na musika. Très bien. Mais Joseph, comment on peut s'en kanda, mais nana si je m'en vais Très bien, merci beaucoup na passage na yo. Nazo yebisoli comme très important kanga data lelo. Yebisanga. Mon cher ami, il y a un problème qui se passe. Ba Congolais ba fungula matoi. OK. Joseph Kabila, na armée rwandaise, il se prépare. Il se prépare pour attaquer la ville de Kisangani. Au moni ba scénario tout ba Congolais bazo mona. Bazoko kita, ba longwe retrait militaire na Barubero et Kiwanja et Kanyama Kayonga, soka Kanyama Kayonga, Ruchuru eza lukuta ba Congolais, il faut basa la mise en garde. Destination na bango de Saint-Ezalène Walikale. Balinge ba se pointer na Walikale parce que bazo sa assembler ko kota neti Rwanda mais bazo bimela côté mususu pour ba attaquer
Kisangani, en même temps, tant que bazo attaqué Kisangani, les troupes rwandaises qui sont stationnées na Centrafrique, baroyo côté landela wana, bakoti côté wana, papa babimi bakangi elwana. Omoni projet na bango ndenge ezali. Nengo omoni balingi basali mundelu wana. Projet na bango ezali bongo. Balingi batika parce que balingi ba s'intéresser na offensive kaka côté ya Walikale. Po bayebi ke côté wana soki ba longi yango tout le reste côté oyo ba ouvrir ekoya yango moko. OK. Migenyema na sengi na yu maloba na oloba ekomela ba konzi nyonso ekomela ba population nyonso soki basali erreur ya kulanda oyo ndenge bazo distraire bango o bazo se retirer bazo songa Rwanda lukuta bazo sala front ya sika bakokende ko se retrouver na Walikale une grande partie ko sala offensive pour quitter côté ya Kisangani. So bakangi Kisangani, ils ont des troupes rwandaises qui sont stationnées na Centrafrique. Bakena na cadre ya ONI. Bako kita. Bakota Elwana côté ya Sud Soudan, ba mati malamoko basangani, ba bloquer colonne wana nyoso. Yango moni trace na ye alobaki Congo fo kabwana en deux parties, Congo de l'Est et Congo de l'Ouest. Très bien. Mais le problème est que ça là, balingi basa la corridor moko, ba beta, ba signer au moni bango ba ça tourne fort Rwanda mobimba. Et kuya ba fronter ba récupérer ka côté Kisangani. Malgré ndenge bozoyo kama solo ke l'armée ougandaise il va se retirer de la République démocratique du Congo. Scénario lukuta. Balingi basa la biso G. Tango bono bozo kanisa bolali si bokoti ambiance parce que basoda na biso ala randeni so balandi ka maloba ba komi comme la bango masanga bale ba patrouille sili ba position ba bandi ko abandonner ba position. C'est là où nous, les Rwandais et les Ougandais et tout ce qui est contre la République démocratique du Congo ba côté la rabiso. De ce que moi je vous dis c'est la vérité. So que boningi ko landa yango te bato bazolandanga bon même message oyo na bato ba connaissance na bino ba armée congolaise la FARC RDC bozo position na Walikale bozo position na nzela kokende mboko oyo na bosani ekoyelanga plus tard mais dommage to na émission Shabunda wana ekopesa biso nzela kokita Kamituga soko ko Kamituga mbala moko kama kindu donc bo se protéger na Walikale. Je fais la alerte générale. Moi je suis dans le service nanga zali ko informer peuple congolais na ko pesa muto apesinga infoté mais je vous dis la vérité et tout ce qui ngana lobaka balobala ngai zoba mais 2 ans plus tard babé alobaka likambo ba congolais basi ba comprendre na yebisaka bino ke beaucoup de choses commerçant aluka mbongo aluka Congo te lelo bomoni na lobaka na bino azalaka na peuple te mutu wana aventurier aza combattant te aza résistant te azoluka mbongo lelo mutu oyo obanda kofinga ye miso mavondo miso boye Kabila yo bani lelo akoma mutu Kabila akoma okene tranquille akoma okumisa la bango tranquillement Mama Olive boko sabiso Kabila za mwana mzelo bokechu ezala raté. Je suis déçu. Eso banani groupe wana tout ce sont des voleurs baza batu oyo bazaki alimentés par la même personne mais en cachette. Maintenant leur chef il a dit écoutez Bobimsa Manjaka Nabino nous mourons ensemble nous vivons ensemble. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup na passage na yo. To retenir nini? Bo retenir le moko. Bo imate. Migenyem ko imate. Félix Tshisekedi il n'a pas encore prononcé le dernier mot. S'il y aura un changement de la Constitution. Mais s'il y aura un changement de la Constitution, il a le droit de demander.
mais on ne peut pas les permettre de changer tous les articles. Il y a des articles qui vont être changés obligatoirement. Babylon Moussou, ce qui sénateur à vie, et aussi Mbaté, honnête Babylon Moussou, Ezali a changé. Le sol et sous-sol appartient au peuple congolais. On comprend. Bilo en effet existé. La constitution Sika et la constitution Lelo Ezate. Bilo que c'est belé a changé. On peut réviser la constitution. Et il y a aussi des articles qui peuvent nuire la démocratie, qu'on ne peut pas changer, qu'on ne donne pas la force aux autres qui est en train de chercher à tourner, à diviser le Congo. Parce que ce que tout ça, l'erreur, il y a quoi affaiblir la démocratie et qu'on peut sa force dans l'ennemi na biso. Ils ont un article mususu éco-changement. Très bien. Voilà. Il y a un actuel président de la République démocratique du Congo, président Sokozo Yokanga. Nga na jaloute. Na zalarape na ennemi à mutute na le la vérité. Prends le vin de glaçons, tia glaçons à verre nayo. Mais là, kanisa bien, conduire le logo papa nayo à banda kenabiso, la démocratie. Très bien. Ce qui au commis na isikawana au réfléchir 1000 fois. Papa nanga bundelaga démocratie, la République démocratique du Congo. Moi le fils, je veux faire la même chose. Ne fais pas comme Joseph Kabila qui a trahi l'idée soi-disant de son père. Son père, il était radical nationaliste. Lui, il n'a pas fait la nationaliste. Il a fait de Kabamboka, Rwandais. Mais c'est ce que les moi, je suis démocrate, a continué la démocratie. Très bien. C'est comme à la fin de son mandat. S'il veut changer la constitution, il faut demander au peuple congolais la référendum. Ce que le peuple dit, c'est bon. Ce que le peuple dit, pété. Au Tiki, au Zubabilo, au Congolais à Pesakio, ok, qu'on vende en Kimia, au Pio. Na Kimia. Merci. Merci beaucoup na passage na yo. Merci na baimbo ka tout balande biso. Merci. Merci Miguenyem. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguenyem, tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto nemoyebi te. Yaka, tokisi na metro Château Rouge. Daka yawu. Oka yawu awa. Uzomona okimbondo. Oh la la la. À Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bila metro. Maka mukolo boya takota musaka. Biso batalinga koleba nini? Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sikomi na place tokoti. Aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza la magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga. Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche.
tozolobela makambo batampo bamama babebe ebele bamama bazotambola kaka na bapoudre na bafond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na chateau mina ye mpona kolongola batampo ya bamama banduki ya bamama oyo baza na besoin ya kosala taille mpona kokita mamune, bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene bipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza nde kaka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafes sein mollet hanche non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kotiki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Oya te nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité